Voilà, merci beaucoup. Bandeko, Bozola Nabiso partout à travers le monde. Dans la ville, il y a Belgique. Tu es artiste et musicien. Bogis, Bompema, parolier, chanteur. Oyo, asala trop na musique Nabiso ya Congo. Le lot oye kolukaye to solo là parce que batumingi balobi Bogis, Bompema tika musique. Akoma politicien, te kolukato solo là. Moi, ma solo, eza ebele, ma solo ya mboka, ma solo ya musique. Makambu ya kosola eza ebele surtout ba dossier eza ebele ya kosola na kati ya émission oyo. Bogis Bompema, bonjour. Bonjour Ken Piana Pitopale. Boni d'abord. Ok, mais par la grâce de Dieu. Bandeko bazola na biso baza vraiment ebele. Le loto ya Bogis Bompema na étiquette nini? Est-ce que Bogis azo sala kaka musala ya musique ou Bogis akoma na politicien? Bogis azali congolais de père et de mère. Politique ya Congo to politique ya monde ezali pona munyo surtout. OK. To tinda mutu mota sa na place na biso tout to na droit. Tozo mona George Weah azalaki musique, azalaki footballeur akomi président. To mona ki bato ebele abeta bale azali akomi ministre. To mona ki Youssou Ndour grand musicien koleka Bogis akomi ministre ya culture na Sénégal. Donc ezali pona munyo surtout biso nde tozalaka na lokoso. Lokwa naza chanteur donc mutu asimako yemba te kanga. Nzane mutu asimako za place na voix koleka za pe na doema. To mona mindela azobeta guitare na sima na osa nini aoyemba. OK. Donc na sens nazali congolais. Mamle surtout les kana Congo toza na doa naza activiste. Casquette le ya manga donc nazali présent pour na ko répondre yo. Est-ce que kosila ya Bogis Bompema yango ememi Bogis na politique ou Bogis azalaka na ambition ya kosala politique depuis Bogis azokola? Donc ya liboso na remercier grand Dieu à mettre à battant pour les circonstances. Tola ki bibemba la musi biso na maana ekumisa ma Jésus Christ. To élever l'icône nyonso pour yo solution. Au sélectionner biso parmi ba vivants ceux qui yote tonga tozala banani. Ceux qui ngolu na ote toi sauvé par la grâce. Merci Seigneur Jésus pour lui aux 4 ne soit plus fort que na mokili. Merci Seigneur. Ken Piana ngai Kosila ou pas Kosila, il y a une priorité pour moi. La priorité pas dans les alinzamba sélectionner parmi les vivants. Nani kata minu ya ngulu, mais na boko la bana nanga. Parce que tu as ça batte belé mais bafuka meli ba bal, bandimi ba ke ne pas bata mokili ba komisa bango danger, ba ke banda ko banganga, ba occultisme, ba magie, ngana za ko envier rien. Parce que na se amu yelo kwa sika ezate pondu ya sika ezate ngulu ngombe loso ya sika. Donc non surtout au biso toza nango o toza kokene ko bomela tale to mona mindele basala la biso ba guerre na mboka na biso okota na magasin o so sombi dentifrice moko to pesio mibale ya ne ba bomela la biso o comprendre donc ya biloko apamba et puis nga naza ko croire na ba biloko wana te naza ko croire que naza na nzambe o azana bomoi naza ko croire que Bible dit quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, que quiconque croit. Quiconque croit, il a que n'importe quelle race, n'importe quel problème, situation, cas, malade. Donc ce que croire, nous avons une solution. Nous avons croire que nous avons une solution à tout. Et le qui est important, c'est que qui n'y a pas de cœur. Bateau, si vous avez un banane. Parce que na batu musu bazana ba milliards et ozo luka ba rien ngam nazana nga mutu pamba bunza ma pesi nga bonne santé bato bazo welela ba succès ngo zo ba ke ba yo sila bato bazana ba succès ba kufaka te la kisanga na se ya mabele na la kisanga na ba cimetière mutoto moni ba tié roi ya batutu ba kufa to président ya batutu ba kufa to député sénateur ya batutu ba kufa la kisanga mutu nino moni la salambi biloko na kotike la papa na nga mama na nga to mwana mwasi ndeko to cousin to master na cimetière ezala kata élection zakaka awa mais nzamba za au contrôle tout donc nga kuma ba succès en rien je toujours croire que tous en nzambe Dieu a l'équipe tout donc on a privilégié pas na nzambe na bonne santé na kimia pesinga na minette na bana après si biso responsabilité on a tous à la liboso à établir biso ba parents liboso à batmo boy o bazala kité na mokili biso nous to inviter bango à venir ni to préparer pour na bango vini ba ko mener lobby ceux qui le ne to zalo na bomoy to lobby so to zate ba ozala banani mais o makamwa ko sila oh ya bongo batnyo surtout o bazo vivre le lobby ezaka pour beta musique bongo batnyo surtout ba vivre le lo na vie na bango bien ezaka pour force na 600 ngani 600 ngozala nzambe mais so ali ya banda kwa banganga so ezali pour na non bien. Pourquoi la sortie médiatique na yo surtout et comme ba problème batu ba comme ici mange ya Bogis
ceux qui bogisi ba apparaître na émission ba tubabi que ba problème ba sanduku ya makambunde zobim. Neti par rapport à quoi par exemple? Par rapport ya ba déclaration ebele ya ka kosala ya ba œuvre na yo opesa ba to ebele to comment mona awa guerre beaucoup plus parce que ça ma solo oyo to kobeta to ke non na ba casquette nyonso tout to kota ma solo vraiment ya mboka parce que o maîtrise rapé ko lobela ma solo ya mboka. Félicitations, merci tout kota la guerre na yo na kulutu na yo oyo ya wenge musique à maison mère. Donc naza na guerre mon côté na kulutu à maison mère. Ils ont des photos à la honnête sur la coopération, il faut beaucoup bien. Donc tout ça la coopération, il y a bénéficiaire mais il y a bénéficiaire. C'est ça le nom qu'on a été que na sala mais il que na sina moi na sala ba justification exacte pour na sala qui d'abord na sala d'abord sortie médiatique trop papa le qui na biso hasard responsable na ngai. Donc na ba frère ba grande sœur ba grand frère na ba belé. Donc ba telemelinga makasi likolo makambo wana ya banzembo wana nakola nango te na botama nango te nzambe mtapesa nga do wana gratuitement soki wera moni ki a exploiter ngo na manière na yemenga na yebiki ya mutoki nanga justice nzambe sala. OK, avant de répondre à la question komami awa na komaki awa na kotuna nanu et puisque mabeza libino bozaka kotake bogis tana yaka na kala kofinga wera ta mukolo mote na tikala ko sala ngwata mukolo mote otikala ko finga wera te jamais ata mukolo mote so mutaza na image na tikala ko finga ata mukolo mote na réclamer ka ba droit na nga pona za na ngo besoin pota batazo bimisaka ko finga benga wera escroc responsable non ezali adjectif qualificatif parce que bafunda ka na tribunal pour escroquer pour ibio pour comprendre parce que ko funda mutu te na ofunda e pobo il faut le bapona mi funda ba sala droit ba ebi yango no moni ke menaza na ngoli susu besoin te makamwana nyonso tout eza enterré parce que nakoyi ko défier père na ngai te parce que bato susu balobi osola bien na papa chéri o azali ex patron na yo osola bien ti lelo na ba émission nyonso tout ba monaka tache noire te na maloba na ona kombo ya papa chéri jibe piana. Papa chéri aza le seul leader oyo soka tomboli téléphone na ye biso bogisi tika bogiso kotika lelo tomoni moi guerre ezongi lisusu entre wenge musique maison mère na wenge BCBG balobi yondoza à la base parce que makambo oyo ozali kosala bamonaka ozokumisa jibe côté oyo ozali koboma wera. Est-ce que na makambo nyonso tout malgré lobi lelo tiki est-ce qu'on peut confirmer la négociation de wenge musique maison mère na mlanda ki ndeko nanga Odile Manzaka lobi ce qui est là, sa guerre, et ça pour musicien moko ya JB, bako ba considérer comme musicien longwate, musicien moko ya JB a ko dénigrer wera, yango bango pe ba bandi guerre ya ko dénigrer JB pe na papa chéri. Wana yali bien te. OK. Wana yali ba benga ngo amalgame. OK. To mélanger ba to eza amalgame to mélanger ba pinceau te. Je crois papa chéri JB Pia nazali grand frère et a telemelanga d'une manière ou d'une autre sur ba makambwana. O ya lobelanga na ba façon tout. Mais tout tika kokoti na makambwana. Papa chéri JB Pia nazana ba problème na ye. O il faut régler. To azana ba litige na ye pe na ba mususu faut régler. Mais faut ba lo batte que soka kuta na problème songolo pakala, il faut ba lo bakeza wera mtaza simanango. Un amalgame, ce n'est pas bien qu'on réfléchisse de la manière. Donc c'est la même chose pour ceux qui n'est pas un problème. Donc papa chéri Jibem Piana, donc il est face à s'ingérer dans ma cambouana. Non, ce n'est pas bien. Non, c'est là si ça ken. Tout tika ko sala biloko nengwana. Na moni bato belé. Baya ko dénoncer wera na ba télévision na ba comportement belé à mabe. Est-ce que bato ana nyon surtout papa chéri tati na bango pour ni belo ba te ke amuto exemple to mona ki likambo ya wera tam susu mutu ba ki koloba likambo to mutu ba koloba likambo c'est papa chéri non pas ko kotsa papa chéri na makambo wana. Donc la ki si ke na koloba neti ndenge ni na place exemple moko Blaise Boula uti koleka dernièrement sali mission moko awa contre alors na le batte ka uti aza nini uti koleka émission pe 6 points de vie na ye kazala ki menacé we raza parmi bateau ba intoxica ki bat na donc président JB tani na base nango Joël photo mbetenga le ka chaque jour album akawera et président JB taza derrière ngo nani
Koko Bilala les cas que Wera fa pesa yembo on a c'était merci déjà benga pesa e président JB mais comment de to ko babu donc l'axe que soki neti Wera dans neti to tsaneti ke netinga loko na solo na président JB soki mutu moko tango susu a salinga mabe so président JB azui téléphone na bisinga mbala moko président JB Jésus nzambe na fukameli merci c'est bon non c'est non au moins te que ça ba manipulation bazana makamuna na bango mususu soki mutazana soki mutu azana besoin d'attaquer président JB attaquer président JB na ndenge na ye soki bango ba na posa attaquer président JB balukaka mutu na ye banda kala basala ngo na ndenge na bakotsa koma bogis te po bogis na beta su musique te nazana ba ma bagloire wana te o comprendre nazana ngo besoin tamukete viwe nazana ngo lelo nazana pe nazana kinya nazana lenga eloko te puis mutu mo te nazomona ka aza soki nini mutu na yebi na ko fuka mela to midi poko ka nzambi bagloire wana ya mokili bloka mokili la danger na ngo besoin te ba compétition ba concours wana nazana na ngo te et puis ne pas dit que lelo la kisi ke mutu nyonso tu oya kozala na problème na dans neti munoso neti na pese exemple à part Wera nazana bato mususu te ngai na yebani na bango ba yebani pe na président JB bazaliti tant susu ayebani na bogis mais ba pe na président JB donc soki neti mutu wana salinga mabe soka président JB bengi na tiki non banze mona président JB mutapesa ngate on comprend mais nazana do ça ba justification na te parce que nasiraki papa na biso nasiraki papa na biso nasiraki bakulutu ebele ba master ebele nasiraki bango ke na ozong na oloba lisusu makamona te nyonso na tika na maboko ya nzambe mais na lingi te muto attribuer aloba ke président JB mpe naza derrière bogis pa finga Wera non eza makambu ya président JB te président JB mtakoma banze mona na place na nga te c'est clair soki meti lelo na keba na fundi Wera na justice président JB passe la nuit Wera za na un mois non bon soki excuse apekisanga makambu neti ngai na nga kofunda Wera président JB apekisanga songo na lingi te soki président JB osani Wera ali frère ya président JB nga pe na frère ya président JB kasi ko bimisa Wera na image ya mabeza mais pona est-ce non pona nini yo zo lobate que président JB problème yango pona ko benga Wera te comme frère na yo que Wera bogis a petit na biso futa nzemo na yo on peut faut bolo bango bino ko zo charge de sauter par bogis chaque jour bogis bobimisa bogis net aza contre Wera non eza banzembo Wera zwaka ba droit docteur na zwaka te bokoma ko loba ya banzembo ya kala est-ce que ndaku ya kala ezalaka mwana ya kala zalaka ndeko ya kala zalaka isomo to so madeso na wezeki madeso ya kala so yeli c'est donc bon batade a papa chéri yo zape grand frère ya bogis ozape master ozape ndeko ya Wera pona nyoko tirer terrain d'attente to benga Wera comme frère na yo Wera to bandeko ngala memela ka pecho apeso banzembo zo retame futa ye banzembo nayi wana batutu bono bango te wana za raison eloko basolo kuto ba elango mais excuse ponga na siraki bato ke na loba su makambo te eloko no sepelisanga te na lingi te mutakotsa kombo ya président JB. OK, merci beaucoup. Mutakotsa kombo président JB te parce que président JB aza pour rien donc ça veut dire la kisite que lokola président JB azali ndeko ya Wera litige ne surtout Wera banozana ngo président JB fandi mazala Jésus akufa pona ngo parce que tu okende nga na ndenge ya politique elo nini epesaki yo courage motivation ya okende osala baréclamation na ntina batelevizio ya Kinshasa parce que toyebi baprésident Wera baza balider moko baza très puissant banimero ya bagénéraux nyonso elalaka na bapoche na bango baprocureur banimero ya baprocureur elalaka na bapoche na bango mais ozwi courage ozwaki ya koloba na Kinshasa na poto bato bayebi ke soki osala guerre neti na bawera okita kutu Kinshasa te Kinshasa okende baola langage ekoma makambo ya pardon mais tomoni oketi na Kinshasa ozwi courage même langage oyo olobaki na baémission ya poto ozwi même courage yana oke koloba na baémission ya Kinshasa olobi mpe na kimi te opesi na adresse ya hotel place ozali kofanda assurance wana eutaki wapi état de droit toyaki na état voyou toyaki na état intouchable état ya ba ordre national de Kabila nous zo baza na ba numéro ya ba généraux mais c'est pas bien tant que zo ba bongo population ça pour ngote
parce que peuple a méprisé loi ekoki za la kapona loi ekoki za sélective te fait pour la biso tout d'abord surtout na presse moko conscient boza ba responsable fala ki bolobela makambo bo tsango na ba journaux boloba ndenge za na ba mboka oyo on comprend parce que zo bimaneti ke bogi ça contre 20 excuse là moi je travaille avec papa Wemba je travaille avec président JB Pen avec des fautes aussi là na bien pour la mine te misa ba problème te ceux qui ne sont comme à niveau parce que 20 ans a respecté qui engagement on comprend mais moi je pense que dans le bas qui bon pour na ba que muta okena place azate to na état de droit surtout comme la justice na ba preuve na ba nzembo ya na ba voix ya auto travailler na ndako pa nanga na ba preuve nanga surtout comme la justice ba to na mais ya lobi ko pesa e banzembo na ba obengisa ba témoin tant ba obengisa ba témoin ba olakisa ba ba obengisa peut président JB yo quand sont l'état si président JB que ba convoquer na opesa comme témoignage awanga ba kawate président JB za au dossier loi ba obengisa peut président JB ba obengisa pas le makaba ba obengisa peut Burkina Faso l'état est ça là tout que a réunir ba élément pesa la bien yango monique le connaît ba que to comme na état de droit ba généraux ba za yo zo kana bokonza président Félix Obi comme généraux moi danger ça peut résonner vraiment na Kinshasa général Kanyama général Tango Fort général Boy est-ce que la bokonda président Félix ozomona kombo ya général Mozo de non poser ma question parce que vous avez malembe OK vous avez raison mais ngai na poser question na ba na sens que yo poser congolais réaliste te nazoka kombo général moto ya bimi ya danger o batu bazobwaka non za kité général Bolozi général Tamsusu Etumba na tout à président Félix Makamwane zate o litoi ya mokonzi o litoi ya président Félix o katumba monke et si la mutema président là la pas président Félix Makamwane zate ezali ne que le peuple d'abord yango monique yango nazala qui motiver encourager parce que Makamwana oloba ce que zala qui effectivement tout à Kabila na chama kona Kinshasa. OK merci beaucoup o chama kona Kinshasa te état de droit ozolobela par rapport ya liberté d'expression est-ce que ça na kati ya état de droit oyo tozolobela lelo soit ozalaki assuré po ozolobela parti IDPS yango pesa ko assurance ke comme bazana pouvoir ya lelo to mona ki directeur ya chef de l'état ex Camere asamba ki na télévision à côté prison ba tout ba mona ki tout ba mona ki que directeur et chef de l'état na salamate en Afrique makota ki prison ba mona ki caméra au sama na télévision ba tout ba Congo so le belobi le lot en état de droit toza le lot toza na nini na le peuple d'abord est-ce que na époque o ya président Félix Tshisekedi détournement ezo salema makasi koleka même régime oh ya ba général wana bazalaki kobwaka ba non wana ya liba langage ba congolais balobaka ko monter na toute pièce pour na ko diaboliser yaya awa na poto détournement ezali mais sans jour wana olobi bakanga caméra eza détournement ya ba millions caméra ye wana lelo azongi président ya assemblée nationale la ndanga bien wana ce que ezali makambu ya justice makambu ya bogiste makambu ya peuple te justice n'a pas prouvé peuple que yaza disponible yembe asimbi baton ya commandement ya kokata makambu ya mibeko ya mboka que muto soto asali mabe justice a coincé ya kangaye eza problème ya bogiste qu'est-ce que bogiste savoir na makambu wana atanga son alobi non est-ce que non nanga ezali opinion à justice parce que justice est corruptible la Bible nous dit c'est la justice qui élève une nation le chef de l'état beta ba maboko mais il faut à cause ma justice c'est quoi ça il faut longola ba juge nyo sata musu ya sika bazo pesa bango conscience bazo pesa bango confiance que batambusa mboka lokumu ya mboka nyonso tout valeur ya mboka tu efani na justice parce que nzamba c'est la justice qui élève une nation alors bité que économie mais justice alors ba juge faut bazala conscient nini il faut bazala batu ya liboso bazala conscient pour na kotambwisa mboka mibeko ya mboka ko iko za la sélectivité yango moni ngai na yebaki ke nazana nazo tele makoloba on a état de droit on a yebiki nazana droit nanga n'importe quelle justice ya planète ceux qui na kena dossier oyo to matato kitana na raison na tuna ke moi question que ce qui liberté d'expression côté na mboka na biso liberté d'expression na mboka na biso confiance mbida otio le kana boso na politique américain ko loba mo makambo ba détournement awa donc il paraît confiance l'omide bazo lukisa et confiance l'omide azola la iso na ndako na été bon ba makambo belé ngai
na ba racontar eza ebele ba leçon dit eza ebele ba bezeleki ebele ba tukomilu kila ba premier ebele président Félix Tshisekedi ezali président pour kotambwisa mboka mais l'accident soki démocratie ezali soki liberté d'expression ezali ça veut dire to komi na jungle quoi même na kati ya ba France même na ba Belgique toyebi que liberté d'expression eza na limite on comprend toi na jungle te même na kati ya banyama place toi na jungle omona lion aomela mai mazobanga aomela mai azobanga cause ya nini ayebi que limite na nga suki awa tomona ape ngando na moki bazolande na balio ayebi que limite na nga suki awa donc c'est ça. Merci beaucoup tozana awa na kati ya Belgique tomoni ndeko na biso journaliste Pierrot Luau na ndeko na biso Frank Diongo bakimi pour mokonzi ya mboka azali kolukisa bango pona ba vérité oyo bazali koloba pona mboka ezotambola bien te mboka ekomi madusu mboka souffrance eleki ngana yo toza ba congolais toyebi makambo oyo tozali koloba malamu toyebi ke mboka na biso ba embouteillage ba moto peuple congolais azali susu na avenir moko te tomoni bandeko bakimi parce que liberté d'expression ya malonga ezali te tandis que na moment ya Kabila bandeko na biso papa na biso Félix Tshisekedi o azali actuel président de la République bazalaki pe kotelemela système oyo Kabila azalaki kokumbela mboka Kabila tikala kokanga bango te Kabila tikaki bango na liberté basala oyo bango balingi mais tokomi komona le contraire na moment ya papa na biso Félix Tshisekedi ba Frank Diongo bakomi kokima na Ken na sepeli ya trop Mobutu a fait 32 ans de pouvoir Kabila sali 18 ans, déjà fait un an, Mouzé 4 ans, 54 ans Mobimba, il y a Makambu Yamboka. Oza sir, nenge to fandi wana mutu moso akoti kaka lelo na lobi na problème tout est tobe zali na Congo, a obongisa mboka. Donc Mobutu sali 32 ans. Mouza sali Enel Kabila Joseph a sali 18 ans. Mouzé 4 ans. Choc nous sommes à 50 wana oza sir que président Félix abongisa oka na mandat moto na mandat mibale na ba problème ba guerre na ba est banzela ezalité banda biso to betama na tanga ba belge ti lelo ka ba même nzela ba même ndaku ba to kamwe ki oh le pe mama yene ko koma boui ba te président Patrice Kabila munduki na mutu te pour ça la makambo wana c'est pas ça souffrance eza ya makasi et aussi la leloté et aussi la volonté politique au Mukonzamboka Félix Tshisekedi ayenango ye mutabak ayena passe na Congo ta kuta déjà passe ezalaka ya makasi auto sala ka eloko te ezalaki république intouchable on comprend koyoka ke Frank Diongo akimi lelo ay ko fana na bamboka afana na bamboka mindele mais Frank Diongo wana yelobi ke Kabila tikaki bango o mikosi batu baseki Frank Diongo Kabila sambisa yena makila Kabila sambisa Frank Diongo na makila je koko mulumba zo baluka azala bandeko na ya basi bazo baluka bamona zo baluka na sous-vêtement na makila papa na mama papa mulumba na mama mulumba baleki na TV pour ko réclamer pour la liberté bandeko na biso bien na ba prison ba jeune 2000 ngala ba muyambo na makoleli na ko katana Kabila soki ngefana na Congo kanga munoko soit kima soit kolobate to ba robomo to komi prisonnier tu es bien Kabila bemi bato abundu dia Congo na ba inyele itoko mutakoki kolobate cela veut dire Frank Diongo Félix Tshisekedi abimisaki na prison oyo bana na ye déjà et si ba komaki déjà ba orphelin ba orpheline to papa na bango datanga zali na prison comme na eliwa to so bazo sambisa ye na makila na 21e siècle même Hérode même Pharaon époque na droit de l'homme ezalate mais basala yango ta Félix Tshisekedi tant Frank Diongo azo koluka